chance ya oyemba na ye scène moko ya moins de 6 mois azalaki na ye na audio na hotel du fleuve toyembaki na ye voilà etunga na voisin donc nsima ndako donc souvenir ya suka devia ser fora kati ya muziki na biso bangambo ebele za silipa wana ezelani baréaliser monene artiste ya mawato bongo bato bamonena moto basomoka ils sont vivants na bato ya mokili na presse mpe bolinga kolakisa monene artiste ete ils sont vivants bato banda omona ya monene mais sikoyo ntango akufi bato bacomprendre est-ce que grandeur ya artiste donc voilà donc je pense que ya faut tirer ba leçon ebele lewa ba polémique makambo valoriser l'artiste tant bango bomoi œuvre na bango voit la bombe fleur na ba sali c'est vraiment important tout de la rater son temps pour ba tout ba voilà en tout cas ça parmi bato ba bima musique na biso sur le plan international. Voilà. Merci Tika. Tony Ferguson. C'est fini. Papa mutema basi, papa! Papa! Ah! 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 Donc na 5 na famille muzungu.
Ah, maman! Hey! Ah, Pichou Mangaya, tous les là, papa, tout dans la choix. Mes condoléances, la famille vive à la musique. Tous les Congolais, Bissoni Onso, tous dans les lots comme ya papa Wemba, tous vois. Monsieur Soubalanda vient côté réglage, côté forme, glamour. Biso tous vois la voix, donc tout banda ou les lara vient à biso les coups. Mama wanga yo, bolingo etingeli ngai, midepo plutoro, nakwei makale kaleo, nayebi te soki ya gauche to bakatisi ya droite, chakra bolingo esalinga, lokola bubuli na tete, sirike poto moindo, swisa ngweto na barokwa, miso ebungi nzela, nakomise kotelenga na opakuto. Mama wanga yo, bolingo etingeli ngai, mame mama, nakwei makale kaleo, nayebi te soki ya gauche to bakatisi ya droite. Eske abanzaka penga yo, bonga mabanzoma ngai kaka yo. Eske salaka yo mawa, soki abapita mwa bolingo la joie, mondele asala lopita la bakoni yoba, bikao ozali kosango ya bolingo nzokandeo, susi ya mokili ekosaka mingi.